Bami bazati na lune. Ezwi kako ya kokoto akoto. Aloba oya ngai. Aloba oya ngai o. To solo la. Ba bonsoir na bino. Ba bonsoir na sepel na bino makasi. Na sepel makasi nde bokoti deja ba les amis. Naka na mwa lisolo moko mokie. To umela vraiment te. To solo la. Boni ba dimanche. Bo passez bien. Ba dimanche eleki kitoko. Nga par la grâce de Dieu. Ba dimanche nanga ezole kaka nde bozo monanga kitoko makasi. Nzamba za na bomoi azo batela biso. Donc Nzamba za au contrôle azo batela biso. Teuma boni. Me bota ba j'aime non. Babwa kaka mitema. Babwa kaka mitema e. Bonsoir Théoma. Boyo kangai. Merci beaucoup mon petit. Manu Bondo, obrigado. Manu Bondo, obrigado. Oh. Ba les amis bokota ko bakota kaka bokota to solo la e bokota nano e to solo la e bokota to solo la ba biso ko solo li te ba solo li yo lo bana reta wana diana lekaki. Oda. Ah, si, Mano Abakouk. Eu tava numa chamada de conferência, por isso que não atendi o telefone, vi logo que era você. Sim, eu vi logo que era você. Desculpa por não ter atendido o teu telefone, porque eu já estava preparando o live, mas no momento que você ligou, mesmo que era engano, eu não consegui atender porque estava em conferência. Merci beaucoup, Yanola. Merci vraiment. Bozala wana pona linto solo la kaka mwa li solo mo boye. Bo pesa bavi na bino soki vraiment eza bien eloko muninga mwasi asalaka. Soki eza bien bolobi ke eza bien. Soki pe eza bien te bolobi ke non. Eza malamu te, eza kitoko te. Eza malamu te pona nini kosala bongo. Eza li solo mo boye toke pena to ume anapso mingi te. Eza li solo mo boye ndeko mwasi. Mana Flor Linda, muito obrigada mana. Mana Rosa Promessa, merci beaucoup. Confet de Komai, merci beaucoup ndeko nangai. Na sepe na présence na bino. Boza la pena boyoka pena li solo très bien. Na oke pena teke gauche à droite. Boyoka li solango pena très bien.
nalinka eza lisolo mo boye ndeko mwasi abetela ngai aza mwasi ya libala bazala na mobali na ye sikoyo mwa mobali yango mobali na ye alinga mingi ka kosuba na piniku alinga mingi voma kokotisa ka piniku na chambre asuba na chambre na piniku me awa na poto te eza na Afrique sikoyo mwasi deya baswanelaka yango mingi mpona nini olinga makambo bapiniku kaka olinga makambo ya kokotisa bapiniku mpona nini wese eza nango mpe mosika te boye baza kutu na wese ya kati ya ndako me mobali alingaka toujours kokotisa piniku ka na kati ya chambre sikoyo probleme ezaka wapi soki akotisi piniku wana na kati ya chambre omona kaka na tongo mwasi akenda ne musala mwasi abima 5 heures so ye mwasi abimi 5 heures akende ye musala ye mobali atikalaka ntango atikalaka sikoyo atikali na ndako fale abimisaka pe piniku abimisaka masuba na ye te omona atikika masuba ne bongo sikoyo bazaka na mwana musala na bango sikoyo ye soka ye kosala musala aza na choix te donc il faut kaka abim mana vazi yango nini yango piniku nga nayebi nanga te naobenga yango kande tobenga yango na Afrique piniku soki mpe vazi nayebi nanga te ya Clotilde eloba na vazi yango nde nini yango aso piniku congolais oyeba te ok vazi kasi vazi sikoyo vazi yango mpe bato mosusu baokomprendre mpe te non te oma eza na Europe te eza na Afrique oui eza na Afrique sikoyo papa alingaka kokota vazi kaka vazi no piniku bokomprendre na bandoloba na de nini piniku na vazi bonsoir mama Vidi Baka merci beaucoup pour na présence na yo merci yaya ya Irene kokima te na monio wana kokima te pesa vi na yo na lisolo na beta ya Irene la star na yo yeyo kokima te sikoyo ye mwana mobali ye mwana mobali yango alingaka kokota vaze kana kati ya chambre asubela kaka mwasi deya se baloba deya mwasi deya sa loba nga nalinga comportement oyo te nalinga ba comportement no oyo te ya kokota kaka piniku soki vaze na kati ya chambre osubelaka nalinga yango te oza mwana mobali en plus toza na nini na toilette na kati ya ndako me ye alingaka kaka te oui mama ma vie po nalobelanga ta po ok po sikoyo ndenge baswana na mwasi ye oyeka bamibali mosusu bamibali mosusu bazaka teti mibali mosusu bazaka teti soki alingi eloko ne wana alingi ne kaka alingi kado mwasi aomona kutu mwasi mutu mabe ye alingi ka eloko wana mwasi mpe atika alembisa na ye mwasi atikaka bon salaka ndenge omoni osala sikoyo na kosala ndenge omoni osala nde mwasi akendaka ne tongo akende musala atika mobile na ndako ye mobile abandaka ba 8 heures donc mutabimaka vana na ndako ezaka mwasi soka ba 5 heures wana bimi na yake normalement tangu mwasi abimi mwasi abika ke mobile nanga akotika kobwaka pona ye ya masuba. Oui, merci maman ma vie, merci vraiment. Nga tout temps nini yango elilo bango kiba ngai merci po. Moi ça ebeka ke non, mobile nga autika la boka pona ya masuba. Yango mwasi akbimane 5 wana akei. Siko soki ka mwasi abimi ake musala, papa ngo pomona yesoki ene koki asokoli alati na ye ake na ye musala pe. Mutu kwa tika la koboka nini po wana ezaka nani mwana musala akomi koboka mwa musale pa ya yake alembi mwana musale pa yake alembi na ye alobi non o pe komi de trop c'est trop na lembi na ba solo soka kotika na chambre solo sikwa koka pe koloba pa madame te akoka pe koyebisa madame te ya mela maka ye mokabinga na obi ba solo aboye vraiment non et ça nga bien te. Moi mosala bata komi ko déclarer mais azobwaka kaka comment ka pe bana misala na Afrique ya oboya ko perdre musala na ye aboyi na ye koloba papa patron na ye ke en tout cas na lembi na nga makambo yo patron atika po na ye nga na bwaka kabwe na bwe ndenge madame botika po esepelisa nga te moi mosala batu azobanga
amela kaka siko nde kaka ezaka kaka na baafrike bon tango abwakaka ngwana omona ke na libanda abebisi elongi omona kaka bavoisin mosusu mpe basololaka be onini yango boye obebisi kaka babi te makambo nazomona mpe na ndako naosepela na ngai te tala nde eza boye papa na ngai oyo epai nasalaka donc mama omona ke mosala batikaka mpo na bango na chambre nga siko nalembi vraiment eloko ya kobwakaka nalembi elaka pe solo makasi bandeko ata bino moko masuba mwana mobali masuba mwana mobali ezaka solo makasi en plus ya mokolo lisusu ezaka solo makasi pona ni konyokola mutu boy mwa musala alembi na ye abeti lisole pa voisine po babetaka pe bien abeti lisole pa mama moka mokolo abeta yo moko mama eza malamu te nga nazoya kosala alena kuta so babiloko aboye eza pena bien te bon mama wana pa pesa ki conseil bino fanda kimia nga na voisin tosolaka na biso bien na voisine nga tosolaka bien nga na kosola na ye me yo za no ka kimia. Après ye mo pe voisine aye abengi mama wana biyaka na to solola aye po ba solaka bien aye ayebisi ndeko na ngai na ndenga mabete kozwa ngo na ndenga mabete kozwa komona pe kanda te pona mwa musala na yo en tout cas mwa musala na yo aleli bozo kota wana bayaya na ngai ba mama na nga bo banda ko bozwa bo partager en tout cas bo sunga mida bo partager bozo commenter bozo like mbala moko bozo like pe bobokelanga mitema taka mida na bino talaka mida na bino nalingi ka to seka nanu na pokwa lelo tozwa nanu mwa leso moko to teya pe po aweleka bongo to teya to loba donc oya yebaki te tozwa mwa conseil pe na para bayaya donc botielanga pe na ba j'aime bo partager et comme ça nango eloko te soko partager video ndeko na yo ya lekino ya na yo ya mwana na bino ekosala eloko te to partager ya bakote mosusu mpona nini ya mida te bo partager video mutu mosusu ayebaki te ayebake mida aza na nini aza na live na ye donc bo partager esanga ba bien makasi nzamba opambola bino pe oui nde twande kobeta lisolo bandeko na ngai ekosala bongo mwana musala apesi lisolo pa ya mama wana ta apesi lisolo pa ya mama wana pe alobi non ngai na koyebisa vraiment ngai na koyebisa ye na kosola na ye na voisine ezalaka te soki aza mobile na ye asubaka no ye moko fa bimisaka piniku na ye po na ye abwakaka po na ye akotikelaka ngo yo te oui ye pe asoli na ye po babetaka bien ayebisi pe madame yana te ndeko na nga babiloko eza malamu te mwana musala aza mwana musala soka ye aye kosala musala na ye aza na musala ne opesa ya salaka me babiloko eza babiloko ya baintimité na bino ya kosalaka ngo te ndenge bopesa ye ke fafu abongisaka chambre na yo boye na boye me nini oyo babiloko wana ya mobali na yo kobwaka bapo eza me mikutu yo mtosalaka ngo be mobali na yo me non yo mwa musala koye kobwakaka yango te mwa musala koye kobwakaka yango te oui leki nanga Gloria merci beaucoup ya yazala wana umela partager video abi mwana musala kosala yango te fo bwakaka biloko no yo moko bo eza malamu te lingo bwakaka biloko no yo moko basololi pe na ndenga bien siko kolonda kutangwa kei esali esoni omonika ndenge ezala kaka esali ka soni kaka donc esali vraiment soni makasi abi voisine ekoloba nanga na boyi te tosolaka bien mais esalinga soni vraiment sikoyo nde eza wana ndeko azotuna aza na posa donc akomai na kanda ya mwana musala na ye siko azotuna eske mwana musala na ye azosenga conseil mwana musala asali mabe ou asali amoni yango mabe po mwana musala apesi lisolo wana mwana musala ndenge abimisi lisolo ndaku ya amoni yango mabe siko yango azosenga conseil eske abenga na mwana musala po abimisi lisolo ndaku na kati na libanda epa ya bavoisin ou asolola na mwana musala kimbala sima alobango lisusu te makamwa ndako eza makamwa ndako abi mwana musala ngo pa salela ye musala bien azalaka pe bien vraiment na ye bazaka na bango bien mais le problème ka sepeli tende mwana musala abimisi lisolo oyo sikoyo bino bandeko bozoyo kangai bokomela ngai nanu
soki pe bolingi bo participer ya kobenga bobenga mana teuma koma numero eza awa numero eza awa donc boloba nanu vraiment bandeko nanga soki mwana mwasi wana oyo mwana musala aza na foti ou aza na foti te po ye akoki pe shoki wana te obwakaka bamasuba ya patron yango abetaki lisolo epai ya mama na mokolo mama na pa mokolo abi soki na bina bombela pe ndeko akomprendre mabe na ye te fona loba na ye na sunga ye sikoyo mabe ya mwana mwasi wana eza wapi ndenge ye asipote solo wana te oui yanola ndeko nanga leki nanga de akomi ke asali mabe te oui ngape na nini na ngai oui teuma shkreve 0049 shkreve ya emirma na bosa na ekokomango na nini ya koma otie code na biso te 052 oui nani yanola deja lobi ke abenga na ye te apesa ye kaka toli oui ngape na lobaki abenga na ye te po normalement mwana musala pa aza pe mutu mwana musala aza mutu so ozi mwana musala aza mutu eza malamu te kobwakisa mwana musala masuba bamikolo aza pe mutu soki amonaki po mosu amonaki ke soki aloba epai ya bato mosusu soki abe aloba ngo epai ya ye moko mama wana ntango mosusu akobenga na yo be omona ngo mabe yo mwana mutaka biso na baafriki tomona bana misala eloko te ntango yo oza patron omonaka mwana musala ana azaka eloko te me sikoyo yango ntango mosusu ye abangaki na ye amoni ke abetelaka voisine lisolo yango abetelaki yango oui ya solo mana Sandra Putu mwana musala ifale aloba kaka epai ya patron na ye oui alingaki aloba mesko omonika kobanga oyebi na baafriki wana tozala pena na banini wana te omwana mutu alobi na ye boye ale patron ka amoni onka mabe po yoka ozaka mwana musala ifale paka kolobaka eloko wana yoko oloba na ye te ozomona yango siko conseil penanga na ngai na loba pe epai ya bato oyo eza ke basala babiloko aboye eza malamu te tango mutu ozwi ye azosala pa na yo aza pe mutu eza na babiloko mosusu eza na babiloko te omana bosali nanga kutu talanga lisusu oui numero ezali 0152 shkreve ntango 0152 21 0152 11 73 20 94 obetisi opesanga telefone nga na koma kuna. Bonsoir maman la reine Zinga. Bonsoir maman la reine Zinga. Nazota numéro 0152 11 73 20 94. Oui. Natia yango déjà. Natia yango. Numéro yango na natia déjà. Mama la reine Zinga. Naebi kokoti sikoyo. Na obeta lisolo ndeko moko. Azaka na mwa musala na ye. Me mobali na lingaka kosuba na chambre. Mobali na lingaka kosuba ka na chambre. Amemaka po na chambre. Siko mwana mbaza na mwana musala. Mwana mwasi soka ke musala. Epe papa ke musala. Mwana musala. Aya kokuta chaque fois. Masuba ya patron. Siko mwana musala pe ko musala bien te. Donc abeti lisole pa ya voisine. Voisine pa bengi patron. Aebisi kebo eza malamu te. Na sepelite. Ndenge mwana musala ye koloba. Linga obongisa. Linga vraiment obongisa mbala sima.
mwana musala abwaka babiloko te po eza intimité na bino eza malamu te mwana musala abwaka babiloko na bino sikoyo ye patron asepeli te patron amoni yango lokwa ke mwana musala asambwisi ye abimisi lisolo ya ndako na ye libanda donc esali eloko wana esali kitoko te donc yango wana ngai mimi selunga na ye tosolana na bamama adefa mpe eza na bamama baza bana misala na bandako omona kaka mwana musala aza eloko te mwana musala na yo do fo asala nyonso mwana musala asokolaka babikini ya patron mwana musala anikaka basengle babiloko oyo ya intimité ya papa akotaka na chambre na bino eske mwana musala vraiment akoki mpe kotanda mbetu ya patron na ye ubie te wana eza bakestion sikoyo yanga ndeko na bino mimi selunga nalingi nayeba vraiment mpo tochangeane ka bamayele mana lina markish okomi eza koloka wi nga mpe namoni yango mabe eske mpo eza bafille ebele eza na bamama ebele bazwaka pena babiloko na bango baintimité mibali na bango bazopesa voir meme ka mwana musala te mutu mosusu omona obokolaka bato na ndako bajeni fi na ndako ozopesa bango babiloko ya mobali na yo babiloko na bino intimité ozopesa yango basokolaka mwana musala obe swati mwana moko bokolaka na ndako asokolaka babiloko na bino eza quand même malamu te eza kitoko te mwana musala pa aza mutu yango mingi tozomona lelo mona ka patron bimina mwana musala parce que mama otika biloko nyonso pona mwana musala mama nakolambela mobile na yo ka mwana musala makambo nyonso ekoma ka mwana musala lobi mwana musala tanga obima siko na mobile na yo yo oloba nini lobi mwana musala soka zio libala oloba nini lobi ndeko no wana obokola na ndako soka zio libala bimina mobile no okoloba nini eza malamu te okoboma ono eza malamu te ozomona soki vraiment ke mutu oza vraiment mutu oza pena mwasi babiloko na biso mosusu tokopesa yango na bato mosusu te surtout babiloko ya intimité na biso eza malamu te donc yango nga ndeko na bino mimi selunga na ngai nakabola na bino lisolo oyo esalameli moninga omoni epesi ye soni mwana musala ti ake kobeta lisolo esali esoni no soki ezalaki eloko ya malamu ekosala esoni te me telema eza eloko ya mabe yango esali esoni me eza mpe foti ya mwana musala te mwana musala moni ke mwana musala moni naza mpe mutu basolo oyo ya bamikolo babilo talaka bana na biso mikie so bazosuba nano ezalaka solo surtout masuba bana mibali ezaka solo omona ozodeklare ya mwana mpe masuba solo bwe sikoyo ya mukolo sikoyo masuba sikoyo ya mukolo masuba sikoyo ya mukolo eza malamu te masuba ya mukolo mwana musala ke suba akebwakaka masuba ya mobali na yo eza quand même mpe bien te ozomona eza malamu te donc na sansi wana vraiment eza kitoko mingi te tobongisa mama ozaka na mwana musala na ndako mana blandi la source bonsoir na sepeli mingi na présence na yo donc mama oyo eza ke ozaka na mwana musala na ndako na yo yeba pe nanu mwana musala pa aza mutu mwana musala aza pe ka mutu aza mutu mwana musala aza nyama te nani oui namoni mali na lia peke mbote eza malamu te mwana musala abanda konikaka nyonso po nini yo ka mama na munoko na yo nafutaka ye mbongo azwaka mbongo no eza malamu mingi te bandeko tobongisa esika wana eza bamakambo mosusu mwa musala koosala eza mpe na makambo mosusu mwa musala koosala te yango lelo bato bazolela mingi oyakaka mwana wana aza pena mwana musala na nga atala makambo asali nga abeti nga banko akomobima na mobali na nga mwana mobali achange na mwana musala ntango mosusu mobali amoni makambo nyonso oyo eza ke yo koki kosalaka yo pesango mwana musala salaka Allo? Allo, mana, pourquoi malamu? Ah. Esperança. Oui, mana Esperança, merci beaucoup ma maman, ma yaya, merci beaucoup. Bande koboyoka mama na biso Esperança, waloba kitokos, alingi apesa moi conseil. Merci, na
nalandi yo soki nalandi yo mwa moke ezali mwana mosala oyo patron na ye asubaka presque na ndako toloba Oui. soki ngi tozwa pena langage wana mwana mosala nde mutu abwakaka yango après ake koluka conseil epai ya bavoisin so na comprendre Oui, eza bongo ok. Eza pasi lisolo yango eza mwa compliqué. Pourquoi? Parce que eza déjà bizarre tata mukolo. C'est vrai que kosuba na ndaku eza na bandenge ebele mosusu eza malade. Oui. Eza pa ya mikolo eza pe pa ya bana. Mais kosuba na ndaku oyo eza ya maladi eza pendant que mutu aza na pongi. Oui. Oza na pongi eza na bato mosusu pe kosuba mosusu na ndaku eza ndoto. Okete ndo ya ndoto epa na biso babelela yango kindoki. Yeah, oui. Eza na kindoki te okozala na mozindo ya ndoto ozolota ko ozosuba epi soki présence ya esprit eyeli te okata ndoto osubi. Badi eza epa ya bana eza pe epa ya mikolo. Wana mutu te ayebisi nga nakendela yango epa ba médecin. Osenga tuna conseil epa ya ba médecin bakisi ezali okoki komela yo moko na ndaku. Batikaka oyo tomelaka ezali okoki komela yo moko na ndaku mais ezala recommandé par médecin. Oui, ok. Ezali etretaka biloko wana nyonso même bana oyo basubaki oza na mwana ti na age epusani avance mwana age epusani mwana azosuba okangela bana kindoki eza nango kindoki te. Munde tilisa yango kaka oke na Lidl oke na Aldi osombi ti mwana meli epi okomona atiki na ye kosuba to okomi kocontrôler air na ye ya komela mai avant kende kolala 2 heures du temps avant kende kolala mela mai te omona masuba wana ekosila nango epa na biso bakangela yango kindoki. Na ngana wana place wana mena ya tata oyo eza na ndenge wana te. Ndenge na landi. Ye pena kotaka po penza po pini. Azina ye penza basi na ye po na ye pena koti nango na chambre epi soki na landi olobi ke ndako eza na toilette. Donc soki ezalaka ke toilette ya libanda na samizanga to na yebi te na kasenda to wata zobanga babandi. Oui. Aza na toilette na ndako mais azosala pipi na bassin. Bandeko eza bizarre. Eza bizarre et puis mwasi alobi abimaka avant. Mobali atalaka mais yo bimaka avant. Oyebi ke mobali no asukaka na ndako. Mwana musala ayaka okota na ndako wana. Oyo nano avant mwana musala aya komona. Mwana musala aya komona ondeni. Yo na mobali no mbetu moko. Même si ok avant. Oyebi ke tango ngana kobima mobali na nga kobima d'abord pona respect ya mobali na yo. Oui. Pona garder nanu ba salité oyo ya bino ya ndako na bino. Okobite quand même otiki po wana na ndako. Ok na yo mwana musala nde mutu akoya komona ngo epi mwana musala banda obwaka ngo. Donc place wana nde kwasi amisonga mituna eska sala kango na kozanga koyeba to azosala ngo nanko to azosala ngo parce que azoyoka ngo nkele. Mena mwana musala lokola za mungamba na bango esclave na bango yende abwakela bango abwakela ye yango. Wana première partie. Maintenant na deuxième point na kolobake eza logique te ndeko nanga. La dite ndenge na meki ko expliquer ke kokai kozala ka ya maladi ndeko wana azosala ngo nanko parce que yo tata mukolo ke ozwi basiyu oye otie ozosubela butu mobimba otiki na suba wana totala ngo sikoyo na sens mususu. Aza na bamisala na ye ya mabe oyo etindaka ye asala eloko ya ndenge wana basakrifie mwana bato en complicité na mwasi na ye. Parce que tokena na makanisi ya mabe te déjà mpona respect ya mobali na nga nakotika te quand même si mobali na nga nasolola na ye ayoka te mpona ona respecte mobali na nga nakotika te quand même mwana mosala yebake mobali na nga asubaka na ndako po soki eza masuba ya bana solo ya masuba ya mwana moke na ya masuba ya tata mokolo eza ndenge moko te. Donc matango mwana mosala koya kokuta yango akosoupçonner soit eza mwasi to eza mobali. Maintenant na logique wana déjà na raisonnement ya yo moko déjà mwasi
siko mwana musala otikelaka ye asalela yango parce que bosomba ye mpo bofutaka ye combien bamisala Afrique wana ya bozwi mutu abato aosalela bino bozofuta ye alinikelaka bino asalelaka bino makambo ebele oki to mwa $10 akendaka ti kobwakela bino masuba na 21e siècle en plus donc bino baportugais bakoboya kokolonize bato na Afrique s'il vous plaît na kote ya bato mibale wana nakoki koloba ye kutu mwana mwasi wana asenga nde mwana mosala pardon sikoyo ye azokondane ye akoka ye kobimisa masolo ne libanda te eza sekela ndako na ye mpo anini abimisi boye na boye ya non mais eza mwana mosala te moto abimisi sekele ya ndako na ye eza ye moko parce que soki ye ayebaka ke eza sekele ya ndako na ye mbe ye moko abwakaka ngo mibimisela deja masuba ya mobali na ye donc eza complot ye na mobali na ye u balingai basakrifie mwana bato logique na nga u bazokanisa ke mwana wana bango bazwi na mosala bazaka ndenge moko na baportugais bakolonizaka biso ti lelo mena soki na kote ya mwana mosala aza kutu na posa azela te balongola ye nga na kokonseye ye alongwa place wana parce que déjà eza logique te batika ye alongolelaka bango masuba na bango c'est vrai que eza pasi peut-être moi $20 moi $10 oyo bafutaka ye yango akolaka nango bana na ye mais ce mie kutu parce que déjà secret wana oye ake kobimisa place on a condamné mwana musala il fallait qu'il solola na patron na ye na eloko wana il fallait kaka kanga munoko na ye ake na ye poto yebite eloko nino juste eza na kati wana o biso toza na incapacité ya kolobango nga na koki kaka koyebisa eke akende na ye akoluka musala na ye mususu po deja ata lobi ke avanda wana mpona kobatela kozwa musala mususu wapi na ndimi te ke bakozala esu en bonne relation à la longue na famille wana na mobali tout comme na mwasi na ndimi te ke bakogarde lisusu même si asengi pardon même si asali nini plus que secret wana ebimi déjà epai ya bato ekala pasi mpo bagarde lisusu babonne relation mais etikali soki akolanda video aza mokolo adeside ye moko mpo na ndeko mwasi en tout cas azwa courage ya kosenga mwana mosala pardon na ye na mobali na ye baza ndenge moko na baportugais tokoki kokontinue koencourageaka biloko ya lolenge wana te na 21e siècle baindien baya babeta biso bato pamba baportugais bato ya nzala bato pamba baya na eloko epa na bango te bayaka kokomande biso na mabele na biso mena yo ndeko na yo ya mwasi ye mpe aza na maboko mibale mpo ane ya misalelaka misala na ya ndako te ayebi afutaka mwana mwasi wana salaire ya combien oyo osala ke batia eti na niveau wana na 21e siècle abwakelaka ye masuba mbai na ye eza mabe sikoyo mama Espérance ebongo basi oyo ndeti boye makambo oka yango tozoloba yango tozoyoka lelo oyo kaka o mwana mosala bimi na patron ndeti babiloko boye eza bien te mpo eza na basi mosusu basokolisaka bana misala mpe babikine mibali na bango na basengle en plus mwana mosala abongisaka chambre ya madame eske eza malamu ndeko na nga yo na nga sikoyo tovandi na poto awa depuis oza na poto awa otambolaka bamindele wana oyo bazwaka basalaire ya ba 5 000 ba 10 000 euros par mois omona bango na bana misala jamais ngai oui yango pelo nga na lingai na loba ngadi ana sala na ndako moko ezali na kaka mwa privé na nga kaka mwa bani na biso kaka privé tobetaka na kenda mwa mwasi moto anda solane bien azali kosenga mwa aide obika mindele mwa baza makasi te abande kosenga mwa aide na nga na oui na koyedaka na ngai yo na semaine moko mbala moko abi oui na bando futa yo pa na yo oyebika ndenge ezalaka nango kaka ngabi ya problème te na banda sala kuna 3 heures mais naibisi yo mama na ngai ata mukolo moko te ata mbetu na bongsaka mbetu te bambetu abana ne pe na omona utonga moko epesi nga na mawa ngabi na bongselaka ata bana ne ka mbetu abimimi yo musala no basani pe na sokolaka te nga musana nga ezaki ka ko aspire na okaka ba chambre na salon aspiré na yo na cuisine alopangusi olongoli na ba poussière so ipe mukwana ba fenêtre akoloba no tika ba biloko mususu opo musala eza mo ebele pangusi elanga ka ba fenêtre ozomona
eza bongo awa nde namonaka mingi bamindele basalela yango bongo me mpo abanda mpe nakosaelo soki mpe mokwana ke ndeti nga na baka nga na makasi na koyingoma te na makasi na korepase te omona nga ya korepase na banda kosala yango te me omona abengisi mpe mwasi mosusu oyo arepasa futi mbongo na ye donc eza te ke abanda osalisa bamisala nyonso sala boye zongisa boye me biso tomona yango na Afrique eza donc tellement pasi omona mwana mosala kobanda tongo ti pokwa de lundi a samedi pe mbongo eza pena mingi te me azosala na babikini nyonso wana madame ofandi na yo kaka madame ofandi na yo kaka po nini oza na mwana mosala eza mpe malamu te vala ndeko na nga donc place wana na suki mpe wala réponse na koyi kopesaka eza kozanga kibomoto oyo biso toza nango biso nyonso tovanda na baafrike wana tosala biloko wana me lelo eza babiloko moko soki tovandi eza bakomba oyo esengeli tosala babiloko wana esila na bamboka na biso tokoki koreklame te ke portugais azokolonize nga na mboka na yo pendant ke yo moko ozomaltraite ndeko na yo na niveau wana bato bazosala yango mpo soi eza te mais eza babiloko tokoki kocontinue koencourage te donc vala mwa intervention na nga ezalaki yango wana eza malamu te ata moke na lolenge oyo bato baitilizaka bana misala na bamboka na biso eza malamu te ndeko mwasi acte vraiment bapose na ye na mobali na ye eza eloko ya malamu te donc vala mwa moke merci beaucoup mama SP merci beaucoup yaya na ngai nzamba pambola yo vraiment makasi na intervention na yo ta moso ozali na posa nolala nolobi musala mais okoteli leki na yo quand même merci beaucoup yaya merci ya ciao lalabe ok bandeko boyoki mama na biso Espérance ndenge alobi vraiment totika biloko wana en tout cas totika biloko wana mama moko oza awebi kosala biloko wana memi mpe na poto makambo wana mpe na bandako ya moko mpe ezali omona ka mama obengisa mwa mutu moko boya saelo mwa musala mwa bato bautaka ka bamboka bapasi awa banini ale mutu wana sikoyo opesa ye nyonso ka ndenga na otoloba awawa ka nde na otoloba anga nazala kosala na ndako moko na ele mwa bakayu na nga pena ya privé na banda ekobeta na nga mwa tse na ana eloko osala te natiki bana na classe na ana eloko osala te wa mwa dikonda na nga mwa 30 ekoti na ngo wana na ke na nga na beti ata mokolo moko te munde omona yo moto oyo kilema be yo na ye kosala pene eloko nini nango na ye vraiment kosala eloko nini na mwe na mosala malonga na ye sala te me nazwi mpe mwa fi 30 mwa fi 40 na nga nabimi nango me pa na biso ntango ezake mwana mosala vraiment ozwi ye pena mwana mosala donc konyokola misusu babeta bana misala na bango misusu kofinga bana misala misusu omona mwana mosala aza eloko te kwa aza eloko te mususu okofinga ndenge olingi komanke eza malamu te eza biloko te to changer pe na ba mentalité na biso baafricain tozala nanu social so oza social na ndeko na yo te oza social na nani parce que bana misala bazaka bandeko na biso kaka bana misala na bazaka bandeko na biso foto tozwaka eloko wana te kaza mwana musala aza eloko te non ndeti nga na felicitaka su ya na ngai Viviane magnifique miracle ye pena na bana misala azwaka mwana musala ndeko azwaka mwana musala ne pena ndeko akabela mwana mwa musala yake akauka konda me mwana musala mwana abimi na bapake mwana musala abimi na nini akomi pe na mwa sante azomema pe mwa loso pe mwa kilo loso en tout cas nzamba pambola oma na Viviana nzamba pambolo vraiment ya solo meme nga mota nazali na ngola nazali na mwana na nga moko musala azali komeka kotikala nga na bana moko atikali ngai pe po nga na ke musala mwana ana musala yaka pena diotoka lokola ndoki kobange kutu me azaka na ezandeka pasi mutesalaka bato mususu bakomo bengo ndoki mozano ndoki te mwa musala na nga wana yaka vraiment do mawa na yebana na yaya na ye
yaya na ende muta asedaka ngai abi nazomona ozonyoka mozoya na bana na musala bwena naza na petite sere na nga so oza na posa mwana musala nga bi oui naza pe na posa mwana musala me ya bien nalingi bana misala te ke ayelinga ba problème obebo abi te wana pe naza leki na nga kuta za boya za na mwana moko mama na biso amonaka te do ana souffrance nga bi na okeli pe mawa na ye kondima nga bi problème ya te to banda kosala na ye yaka na ye awebi ke so oza mutu moko ya koignore so oza mutu moko ana bolingwa batu te olobaka o balingaka bata kitoko batu nosa mabe tomona bango bandoki mbe nazwa mwana ana te nalinga nazwa mwana te ngai bane tamusa za ne ndoki abwe me ngabi nzambe natika bana nanga na maboko ya nzambe natika bana nanga na maboko ya nzambe na bino nazwa ye nazwa mwana wana me voisin nanga ba voisin msuta nde kofana bango bike mwana ngo akomi kutu munene bato bayeba kenenga yaki bakomi susu kokondane akomi kutu munene kutu azoko lia ko tala soka ye ko lia soka oyeka ko okuta lia kakanga bime alia te pona naza mutu aza mutu alia te pona nini ozomona muninga mutu maloba zo bimisa ndengo tikela kutu mwana musala ngo nyonso na tikela ke nyonso te me eloka kolia eloko ya kolia eza eloko te kolia eza nango eloko te ngana ndeka ko ezalaka respect nanga batelanga bana nga bien na tango nga naza musala me o eza ya kolia lia na yo tango palinga kene mwa loso na ye mwa madesu ne makamata mema do omoni mutu pena eko ayaki afiono kame mutakomi ngebu mutakomi ngebu vraiment ayeko nzoka yelaka nga pena ziemi tango aye na ziemi na ye wana na ye baka te zemi komi ko ngabi yo koluka musalo zano sona bazemi na tiki eka azosala ekomi tango ne akobota na pesi congé aboti na ye pe mobile nanga uti poto toke pe kotala ndaku na banga banda ye kofanda soki eza na bato avanta ko balinga kaka baliksi balinga soki bato ya banini ke yo mimona yo important moninga ze eloko te nakokai kokoma na ndaku wana te me nakoma famille na bango bakamwa babi tala kaka na kutu mutu pamba mida na amta mbongo te me baomona ka telema mwana banga salaka kuna bazomona kwa na amta mbongo toke na papa kuna na bana toke na papa na bana obike bande kone ba sepeli toke tala bebe to mema biloko to pambola bango vraiment to pambola bango to mema biloko ba sepela me soki ezaki mutu mususu ndako ngo bautaka ndako ngo kutu ya nini ya manzanza na okota kuna te mwana musala no mwana musala aza mutu to boite misusu bazaka balinga ko goza tango pesi bolingo ye pa ye na bagozu na ye aye na babuzoba na ye me to pesa ka pena no batu chance ndeti mama oyo mubali no asubaka amemaka po na chambre mubali no asubaka yo moko na tongo wana okoza sango de ana mutu na yo ke lokola ya bimisaka pona ete ngaka ka fona bimisaka na bwaka po mibali mingi baza kwa bana mike kamata bimisa siko yo tango bimisa ngo te mubali siko azosa nini yepa bimisi te akei na ye sikoyo mwana musala batazoya mwana musala paza pe mutu nga na pesi mwana musala na foti te tozalaka na batu kaka ko eloko ko kufelo na mutema te fo loba kaka tozaka na batuka fo loba tanga komo fanda ba mawa wana komo fanda ba mawa amoni ke talaka na ba friki to bangaka ba patron to bangaka patron nanga na koloba te akobenga nanga bon amoni ka bangi patron ke ko solango na voisine pe amoni ke na kobomba te so na bina bomba na osunga ndeko nanga te poto solaka bie fona loba na ye yango voisine akende ko yebisa ndeko siko ndeko na soni wana nde na okomprendre ndeko ezaka soni omoni mingi balinga kondima verité te balinga ko accepter réalité te eza nango ka soni quand esali ndeko ke no ke sambwisa akosambwisa te azape mutu ti azape na mutu moko abetika lisolo posoka yaki kobeta pana ita msolingaki kobenga ne yo falta de respect ozanga respect ozoke lobana nga boye yo sonyo ya yoka epa voisine nga peka koyoka ngo pa mwana musala imagine nde biso na bafriki to mona bana misale loko pamba mwana musala siko afandisi yo aye koyebisa yo ke mama obe madame en tout cas masuba na kobwaka sute yo okutu mususu mona bengani ye olinko yoka utu mwana musala to mona bengani kende bwe na boye me yeso ka yaki kolobelo kwa na parce que amoni ke anaso ananka na voisine na
ase défoulé ka alobaka pa voisine car yango alobaki pa mama wana totika biloko wana bandeko totika biloko wana tozala social mokili eza ya biso te totika kivanta wana soko oza na mutu moko asalelako eloko moko boye yo futaka ye omona lokola tomona mundele ozosala pa mundele me moko pe azotika pe libre ozopema pa azokomprendre koza mutu soko obeli me eza na baafrike mwana mosala beli boye donc catastrophe mwana mosala beli donc yo bela na yo bamona ke mama beli me soki mwana mosala beli obandi te nakolongola yo babelaka pe bazaka pe bato tozalaka bacomportement oyo te tolingana africain tolingana africain tolingana tozala na bolingo totika babiloko konéglige bato konéglige moninga moto eza malamu te komimona danger ke ngai na danger keba mokili oyo eza tour na tour mokili ebalukaka yo ndeko koomona lelo mwana mosala me lobi oyebi te nini oyo moto wana kosalela yo oyebi te nini oyo akosala pe na bana na yo soko vivre ovivaka na bato malamu omona pe lobi pe ekopesa pe ka baretour mo ya bien mais so vivaka na bato mabe baretour pe koya yo pe ka mabe tozala na amour du prochain nde mama Blandine oti koloba tozala na amour du prochain eza malamu te tozalaka na bolingo mwana mosala pa aza moto kozwa mwana mosala eloko pamba te ke osakanela ye obanda kope mwana mosala yango mingi tomona oyo abimaki na mobali na ye mwana mosala abimi na mobali ya mama mosala mpona ni yo moko ozwi mwana mosala asokolaka babikini ya mobali na yo alambelaka mobali na yo yoka makolo nozotalaka banovela yoka kolemilembisa na yo kaka mpo nini oza na mwana mosala eza pe mabe mwana mosala pa aza mutu ntango omona ke mobali no pe ka soka mutu amisumila ye amoni ke nyonso mwana mosala sakoma kosala yango atosala pe ka nyonso omona lobi mwana mosala aboti na patron azoya pe na zemi na ye mpo ozoyeba te ke zemi eza ya mobali na nga akoso kaka nzoka nde zemi eza ya mobali na yo zemi eza ya mobali na yo mpo yo moko mutu osedaki yo moko mutu opesi nzela mwana mosala sokolaka babikini banikaka babiloko nyonso mobali na yo intimité eza lisusu te mwana mosala ayebi masolo na bino nyonso ndaku mwana mosala ayebi makambo na bino nyonso après lobi ntango omona mwana mosala akomisi yo mbanda atrahi nga trompe afaki ekotrompe nga ntina mwana mosala kasi deya bosala mosala mwana mosala yo sokolaka babikini ya papa mwana mosala pa sokolaka babikini ya papa yo otandaka mbeto otandeli papa mbeto mwana mosala pa atandela papa mbeto kasi bokomi eloko moko bonsoir mama mami ndongala merci beaucoup ma chérie nzamba pambola yo bokomi na bino eloko moko te bongo siko eloni mwa mosala kobangela liso mwa mosala obanga se eloko te nga pe nakoma madame ti omona lobi toyoka bamisusu mwana mosala zongisi abeti mwa mosala mbata mwa mosala pa abeti pe mbata mpo deja se bakoma eloko moko ngai mimi selunga nayaka kopesa mutu mo mayele nayaka kote esika ezali mabe tobongisa donc yango namemaki lisolo oyo nayokaki ndeko mwasi abetelaki nganga mpe nazwaki yango eza intéressant mpo na nini te naloba awa toa na Facebook ya defa mosusu YouTube ezalaka mwa mpasi mpo na bandeko nyonso baza na Afrique mais Facebook mutu nyonso aza na ye na possibilité ya kolanda mpe live ya koti azotala na ye yango namemaki lisolo surtout mingi awa biso na poto kutu yo ozwa mwana mosala ofuta mwana mosala yo nani yo nani ndeti nga mimishi bwende nazwi mpe na mwana mosala oyo nafuta ke nazwi mbongo wapi nabuki yango wapi mpo awa bafutaka na air par air bafutaka par air ofuti mwana mosala par air soki 12 euro soki 15 euro sikoyo yo asali mwa 5 heures dita me na Afrique eza nango bien mwana mosala banda tongo ti pokwa ye susu na pa mwa yo ozofuta eta mosusu mwa $100 ta mosusu mwa $70 donc kuna eleki malamu sikoyo yango kuna loko eleki malamu bandeko nyonso boza na Afrique so oza mwana mosala zwa ye motu pesa ye barespect na ye tika kosokosa mwana mosala no babikini ya mobali na yo tika kosokosa mwana mosala na yo basengla mobali na yo babiloko atandelaka mobali no mbetu tika biloko wana ke mwana mosala kotaka na chambre na yo eza mabe mokili se bebi
ya des fois mwana musala musala koya na ndako na yo aye ko amonika nde bo vivana mobile na bandako ebele bebi pona bongo mwana musala amona kande bo vivana mobali aye msazane na milimo na mabe aye ateli bino babiloko mabe na ndako ale lobi madami obimi o se retrouver na libanda mwana musala atikali na ndako tozoka ba masolo ngo ebele tozo mona makamango pe bele mukileza ya kobaluka confiance na motu te mais confiance eze eloko musu bolingo pe eze eloko musu mingi ba confondaka biloko yango o mona ya na ozana confiance mwana musala te ozana confiance nete to boite me bolingo nde zala na bolingo na ye ko maltraiter ye te bolingo na confiance eza bilo mibale différent mais ya des fois biso to sangisaka biloko wana oya kaka naza aza mwana musala na ozana oza oui confiance totale te mais confiance pe 100% te hein koleksa pe te ke ozanga confiance 100% zala na mwa confiance na ye mais zala na bolingo na ye po confiance na amour eza biloko mibale eza différent eza eloko moko te po mususu wana pesaka mwa musala confiance te ale ozala pe na bolingo pe te po anisiko ozwaka mwana musala eza mabe donc wana ezalaki teme na nga vraiment bandeko na nga nalingi live na nga ezala molai te yango kana nayaki tosolola na bandeko na ngai tolingana tozala bomoko biso baafricain koyokisa moninga no pasi te parce que tozolela mundela maltraité biso baportugais baniokola biso ale biso moko lisusu ozwi moninga no aza mwana musala ozoniokola ye ozobwakisise bamasuba solo mpo nini ka yo mto futaka ye c'est pas bon eza malamu te nga mama pasteur na bino na ye kaka lelo bomoni boboto lelo eleka bomoni boboto donc lelo na ye na système boboto donc tozala na bolingo lelo na bena ozala shosho te na ye ka na boboto nyonso tozala na bolingo tolinga na biso bato mwindu soko lingi muninga osa muninga mabete merci beaucoup na o nazomona wana ya ngai la reine Zinga merci beaucoup mana Blandine la source ma chérie mayaya na lela yo fort kende otala video na YouTube na bwaka ki olobi na lagisha bokende kotala mana teuma de moi merci beaucoup merci beaucoup na bino vraiment maman mami ndongala merci beaucoup vraiment papa Sami de moi mon cœur merci beaucoup bande comme susu mana yanola gampelo zalaki wana na bite soko bimi merci beaucoup mana Solange na mona kyo merci beaucoup mana Jamila Lucas na moni ope wana merci beaucoup okomi na pesi bino nyoso ba matondo ebele ba yenge na bino en tout cas nzamba lola amonela nga bino apambolela nga bino makopina mukuse hein donc mwasi ya mokuse aleki tabanelengi wana nani makie c'est la joie mama mokose mwasi ya mokose yoka banzuta merci beaucoup na moni ope wana nzamba lola apambolela ngai yo makie c'est na ngai camarade na ngai ya bomwana camarade ya bomwana tango mosusu elekaka bondeko wana yo do wana nzembo na yo pwena alegria o susu moninga na ngai ya bomwana totanga na ye Elodia mana Elodia muito obrigada ndeko na ngai Elodie merci beaucoup vraiment o su moninga bomwana totanga Elodie mwana malamu so ozwie na likambo yo kaka merci beaucoup bandeko na nga nyonso bosutenaka Mimi Selunga so Mimi Selunga bimeli bino star lelo bino so bobandoza mabanga taka lelo se na komi lokwa bandeko na biso wana bino so yoka mabanga toyebi ye donga azotala muto azosouteninga pona yebi ke lobi nzamba osala akosala na omona muto ako azosupportenga o azosoutenir te mukona okome international okome mwana quartier na biso o totangaka na ye nakosabola yo okoyoka elengi donc bosoutenaka bopartageaka bamasolo ekosala Mimi Selunga ba c'est bon ekosanga bawa ukande na baka po Mimi Selunga za mwana bato ya nzambe donc bozala bien vraiment star nabotama star mama la reine Zinga talaka mwana nzambe donc nabotama star kwa naza star mais na lisko star ango mukili mobimba fo bayeba pena ta Mimi azoya mabele zoningana
donc mwana star aza star tellement papa nanga aza star papa nanga papa nzambe aza star donc nga pe naza star mais nalingi siko mokili nyonso fo comprendre ke Mimi Selunga aza star donc na moment onde ya kobanda kosunga Mimi Selunga yango po ntango na komata na ke likolo bandeko bokomaka toyebani te mwana kache na biso te towute sika moko ntango kobenga te nga nayebi yo te po sunganga te wana eza kaka Mimi Selunga alinga osekisa ne bato kwa un jour tanto omata lola biso nyonso elo bobanda kokanisela Mimi Selunga ekozala wana Mimi Selunga lela kosekisa bato donc yango wana mutu na mutu yeba kosepelisa bato na eloko nzambe atie kati na yo tosepelisana tolingana koyena na solution moko te tolingana omoni moninga asala eloko boye soutenir ye wana ta na osoutenir esa moninga ba bien makasi mana Christina merci beaucoup mana confete de komai onenge na bossa na onenge na bois côté ba bois côté aux 0 merci beaucoup ma chérie bisous à toi bino penza ba super fan ya Mimi Selunga donc otabino ba biloko bataka ba super fan wana pa papa Bostra na otabino na olukanga pe na otabino ango oui mana Christina somo tro toza kakawa toza kaka tozokoba kana musala nzamba pesi biso ya koloba oyo tozokoba bon moyena nalinga natika bino te me fona tika bino lobi ba classe makambo eza ibela kosala bino pe bokeba misala na bokanga bino merci beaucoup vraiment merci wana ciao 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 ciao